Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Et ben voilà, ça commence, mesdames, messieurs. On est en direct sur De La Foi TV. Plateau spécial à cause de la foi. À cause de la foi, 8e édition. Ça sera donc pour les 15 et 16 juillet au terrain Bouddha, quartier 1, commune d'Engili. C'est pour ce samedi et dimanche. Venez donc très nombreux. Je suis là pour vous inviter, pour vous appeler ces jours-là. Nous serons donc là avec l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Bakiselaye, moto ya simbi code ya kondima. Balobi, ezali kambo ya kondima. Ezali kambo ya code ya kondima. Kasi ezali kambo ya localisation. Identification parce que ils ont chiffre 8. Bana notre père, bana CFC, bana Codef. To kutani bongo samedi oyo. Tolo basusu samedi oyo kaka na terrain ya Bouddha to kozalana pona ko kumisa kolo sur Masia Nazareth na Massan Joli na biso balobi. Il siège au milieu de louanges et adoration de son peuple. To kosalela esika siéger azana biso elongo parce que il cherche les vrais adorateurs. Ba o bazo adorer en vérité, to adorer na bosolo nyonso pe na esprit pambate ye azolukande ba o ya ndengwana. Nous serons là avec l'évangéliste international, comme je venais de le dire. Mesdames, messieurs, une façon pour moi de vous introduire à travers cette émission. Plateau spécial à cause de la foi, 8e édition. À cause de la foi 2023. Après les États-Unis, après la Suisse, après l'Allemagne, après la France, l'évangéliste international, le pasteur de la foi, maintenant à Kinshasa pour cette grande activité d'évangélisation, cette campagne d'évangélisation dénommée à cause de la foi. Nous serons là avec le couple Le Bon Samaritain. Le mission chrétien seront là. Papa José Ndita, Maman Laure Mbongo, Papa Pichou Mwanza, Papa Josué Mayala. Ils seront donc très nombreux. Nous serons là avec les Banandakou, Maman Esther Yembe, Maman Sandra, Frère Blaise Luzolo, Frère Jean-Maki Esse, Papa Junior Mobé. Donc, orchestre, na chorale, nyonso ya CFC, kozala na point le coup Mankolo Masia Nazareth, Zamba Solo, Pe Abomo, Bana notre Père, Wapibino. Na sepelatan ba notre Père Babenga. À un moment donné, on va ouvrir le téléphone pour parler avec vous. Comment vous préparez cette grande activité à cause de la foi, 8e édition. Chiffre 8 ndena lobaki, tozomona localisation, pe identification. Premier jour, tout kozala localiser. Yaka, tozala localiser par Yeme, Zamba Solo, Pe Abomo, Jésus-Christ Nazareth. Bon, deuxième jour, tozala identifié. Donc, tozala déjà béni et c'est Moïsa Angana Yopa Matem Kolowana, Tokotombo la Kaka Kombo Moko. Kombo Ezo dominé, Banana Lola na Mabele, Penasina Mabele, Kombo Yesu Christ en Nazareth, Zamba Solo, Pe Abomo, Zamba CFC. À un moment donné, j'avais dit, on va ouvrir les téléphones. Mais le moment pour moi, de demander à Tonton Gauthier Kele de nous balancer la pub de cette grande activité avec une chanson pour adorer le Dieu vivant véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Suivant. De La Foi TV, une chaîne, une foi dans un Christ. Ndumba okuti boye bele papa longa japo maata bosalela yo okozalo biko boye bele na beni bino boya boya ngala zaki mutaba kuti bitumba kokuka batuma maswa atika talanga leo na koma boye bele ndumba okuti boye bele papa longa japo maata bosalela yo okozalo biko boye bele na beni bino boya boya ngala zaki mutaba kuti bitumba kokuka batuma maswa atika talanga leo na koma boye bele ndumba. Une chaîne de la foi en Christ. De La Foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De La Foi TV, une chaîne de la foi en Christ.
Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial à cause de la foi 2023. À cause de la foi, 8e édition. Je rappelle qu'on est en direct sur De La Foi TV. Mesdames, messieurs, une chaîne, une foi et un Christ. De La Foi TV, nous sommes donc en direct. Je recevrai pour vous les hommes de Dieu. Ils vont défiler ici tour à tour. Nous allons parler avec eux à cause de la foi. Il y aura des musiciens qui vont passer ici. Il y aura des éléments que nous allons proposer surtout les éditions précédentes de cette grande activité à cause de la foi. Ezali Kambwa Kodi ya Kondima. Est-ce que vous avez un code ya Kondima? Balobi Ezali Kambwa Kodi ya Kondima parce que identification et localisation des éditions Oyo. Yaka les 15 et les 16 Oyo na terrain à Bouddha okozala localisé pe okozala identifié parce que tous on a chiffre 8 Oyo eza 8e édition yo Oyo rataki première édition rataki deuxième édition rataki tina 7e édition Oyo tosaki na terrain ya Sainte-Thérèse ezaki bongo édition moko ya repos ya kimia kasi Oyo eza édition ya localisation pe identification na kosepela oya tozali longo ekosala bien oza kan kokolo kan church kan seta kan Kabila kan Mobutu kan Luka kan atana terre jaune to comme ça kan yaka mukolana to comme ça kolo Yesu Masia Nazareth et ça la bien et ça kitoko makasi nzambe moko o tata mso mayata indimela Jésus-Christ Nazareth nzambe o alaka kibiso akosala to moni o ya sali to sepel na biso déjà mais alobi esilité esilité azoko bakosala o akosala ya mbalo ekoleka o asalaki mbalo elekaki yango na bengi bien aimé nebi problème na ote nebi difficulté oza na yango te nebi te nzela nini oyo ozoleka pasi oyo ozomona nga nebi yango te mais mutu o ayebaka ezaka nzamba solo pe abomo Jésus-Christ Nazareth o asomnaka le cœur et les reins yaka mkolona opesa solution pamba te solution yende to bien ki papa solution yenda pesa ka solution yenda pesa ki ma venez moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos yaka ozwa kimia na maladie ozana yango yaka ozwa kimia na problème oyo ozana yango peut-être eza problème à famille peut-être eza problème à musala peut-être problème ya finance yende mopesi na nyonso na bengi oyaka na rappeler que tokoza araba musicien belé ba oleka tokoza na basela nzambe ba ko défiler déjà je signale que pasteur Joseph Mukamilo azda déjà na ba couloir na biso tokozala na awa ekozala malamu mingi. Tonton Gauthier Kele, est-ce qu'on peut aller du côté de la régie pour suivre une chanson ou bien extrêmement court et édition précédente il y a à cause de la foi bongoto zonga tokoba émission nabiso na banda ko yamba ba invité bongoto ya pe fond la téléphone pour to solando. Est-ce que vous avez préparé campagne ou à cause de la foi vous avez préparé à monde ngeni? Est-ce que ba notre père bazana biso ba notre père wa ebino wa bi bana CFC wa bana Codef ba notre père biso yeyo ekosa kitoko makasi wapi sika bozali tolandi élément oyo tonton Gauthier Kele et le mona papa Bobo Sanderson bazo proposer biso bongo tozonga tokoba lisona biso suivant.
tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola moto moko akosila papa na simba kibilaka akosila sine mona kilisusu akosila wana bota Samuele na musa tanga makila ekatanda akosila la foi c'est une femme différente des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on n'aura pas. Oh, Mateko Kimbangiste, catholique, islam et protestant. Oh, je vous invite tous, Église corps du Christ, partout dans le monde, venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Papa ngina beto ya Bangongo, papa ngina beto ya Bandundu, papa ngi Afrika eno kuza na lukita kano ya mbote. La foi. Batoto ya Maniema Katanga Kisangani, toba bote, tushukuru Baba, Kamilele. Tubingi bino batu ya Brazza, Angola, Pesana, Bilenge, Batokis, Bakuluna, Mukolo, wana tozala boye imalamwe. Et sera une bénédiction pour nous, sera une bénédiction pour vous. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames, messieurs. On est donc en direct sur De La Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Ici, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Nous parlons à cause de la foi, 8e édition, qui aura lieu du 15 au 16 juillet 2023, c'est-à-dire c'est samedi et dimanche. Un rendez-vous sacré à ne pas manquer, mesdames, messieurs. Venez donc ce jour-là, venez en famille, venez avec les amis, venez avec les voisins. Ça sera pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Ndenge mese bino basel na nzambe bakoleka bana nzambe bakoleka awa pona lokumu ya nkolo Yesu Masia Nazareth nazana esengo ya koyamba moko ya biso ye nani pasteur Joseph Nkambilu azam panzi na l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, ya Rabbi. Amen. Bonjour, shalom. Nabana nyonso notre père, nabana nyonso CFC, naba Christo nyonso ya ville et province à Kinshasa, où bazali branché et scotché pour le moment na De La Foi TV. Amen. À cause de la foi, 8e édition l'homme de Dieu et Ezolo de la Oni. 8e édition et Ezolo de la Ngai que d'abord des rendez-vous beaucoup solennel. Amen. Et ya la pamba pambate. Et aussi, 8e édition, pour moi, c'est la réponse de Dieu à nos questions. Okay. Donc, Nzambe amoni ete Kinshasa eza na ba mituna ebele, amoni bana na Nzambe baza na ba posa ebele. Pourquoi ya Rabbi Mosakoli Rabbi to mesana bobenga ba vie na biso no eza chantier. Wow. Ba vie na biso no eza chantier. Nzambe a constaté que nous avons des vides oyo alingi a comblango. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut faire quelque chose, il crée d'abord les opportunités. Moi na zone di misama été 8e édition oyo eza moko opportunité Nzambe bakiseli biso pour que a combler ba vide oyo moko na mususu aza nango na domaine songolo to pe na domaine mpakala. 8e édition, bavi na biso za chantier Nzambe alinga combler ba vide oyo ezotumisa ba vie na biso, une occasion à ne pas manquer. Saisissez cette opportunité du 15 au 16 juillet na terrain Bouddha. Première entrée na Njili, yebisa voisin, azanga te tozala na ebele totatola bone na Nzambe pe tokomona loboko na Nzambe. Parlons d'abord de la foi, l'homme de Dieu. Merci Arabi, la foi. Kondima eza socle ya vie chrétien. Amen. Kondima eza base ya vie chrétien. Mais dans le langage spirituel, moi j'ai dit que Kondima ezali lokola badge ko ezo permettre biso to fonctionner dans l'environnement Nzambe. OK. Oyebi bisika président azali na présidence ezali lié oyo ba privilège eza ebele ceux qui okoti ko kuta na opportunité ba privilège mais pourquoi et c'est nous avons moi badge badge ils ont accès il y a kokota dans environnement wana il y a qu'on recevoir il y a qu'on échanger il y a qu'on expérimenter bon là nous sommes liés na environnement wana
Et tout comme aussi la foi, pour na biso bana nzambe ça peut le kola badge les autres ça biso accès ko kota na monde nzambe ko recevoir bola munyoso ko nzamba tana disposition na biso. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu d'ailleurs. Ndé lobi ngona mokanda ya Hébreux chapitre 11. Bibolobi sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc ce rozali badge wana moye o approcher exact moye o zoya yo ko za na disposition na ye exact. Même de tant de sans la foi n'est pas possible de être agréable, agréable. Contraire et agréable et désagréable. Désagréable. C'est-à-dire que si on a foi, comme une qui est là. Comme une qui est là, on a un diplôme, mais si on a un matin, on a un qui est là. On va se faire un bouchaf. Bouchaf. On va se faire un garde corps, mais si tu n'as pas la foi, on va un bouchaf. On va se faire une maison, on va marier, on va casser la cour, on va saluer, on va respecter la caillou. Mais si vous n'avez pas la foi en Dieu, parce que avoir la foi, c'est autre chose. Foi au but de c'est le fait d'avoir la foi en Dieu. Donc si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth, Zambiso Azotala Monoga Bouchaf. Bouchaf. Voilà, on a avec le pasteur Joseph Mukambula avec qui on est en train de parler à cause de la foi. 8e édition. Mesdames et messieurs, 8e édition de Nalobi et Zali Bongo moyen où on va combler la vide où Zalagi na ba vide na biso. Ba vide des ébélés. Toko fongola moa, kozanga mabote eza vide. Kozanga libala eza vide, kozanga musala eza vide, kozanga eza vide. Au fond, awa, lokola tozana, le nom de Dieu. Tout comme nous, la 8e édition, au Tozo Lobela. Première édition, Izalaki, l'édition précédente, Izalaki, la 8e édition, au Tozali. La difficulté, Izalaki est belée, mais cette fois-ci, l'initiateur de le visionnaire, Izalaki, un pasteur de la foi, Abaki, a besoin d'excellence. L'excellence vient de l'éternel, l'excellence Ezali, Yanzambe, il faut excellence Ezala. Mais parlez-nous un peu par rapport aux éditions précédentes. C'est vrai ou non, totalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle lecture avez-vous fait à cause de la foi? Merci beaucoup, Mosakoli Rabi Mavinga. Donc, Nazwingolu et pas Nanzambe, je crois, 5 éditions, modérateur, na cause de la foi. C'est que je dirais, édition peu importe les combats. Otokuta na kanango, Zambé alongi sarabiso, Takata alongi sarabiso, asala quelque chose de surplus. Pourquoi Mosakoli Rabi? Vous savez, la foi ne rend pas des choses faciles, mais la foi rend des choses possibles. Waouh, ça c'est fort. Oui. La foi ne va pas rendre des choses faciles, mais possibles. Donc on ne puisse pas attendre qu'il y ait la facilité. La facilité. Eh oui. Ce qui est facile trop, aux gens de Barguima, ils sont ensemble, ma peine originale, ma peine est fraîche. Les gens de merci, mais ils chassé. Au talibana de Gamboassa, l'unité. Oh merci, mais dis moi-même. Ok. Et le bani merci, tu peux n'avoir qu'un mot en zembo. Mais dis-moi, la bola mon cours à Salinga. Tout simplement qui n'a édition Zambé Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, où Yazali est porteur, il y a Krish, visionnaire, il y a événement où on à cause de la foi. À rendre des fois ma facilité, ma salle à la possible. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire tout à l'heure, que la foi ne rend pas des choses faciles, mais la foi rend des choses possibles. Voilà pourquoi on remarque dans l'édition, tout le monde a moi l'ikambouasika. La première édition, dans le domaine de Nzamba Kamouissibino. Et dans la deuxième édition, Nzamba Bakisi Soubolam. Dans la troisième édition, Nzamba Bakisi Soubolam. Donc, lecture là, la salle à cause de la foi, Nzamba Abato Kondimazan, Nzamba surprise. Nzamba surprise. Et voilà pourquoi je profite pour la première Sabandeko, Bazan Nzala. Il y a Boula Mwanzambe, Bazan Atekoya, parce que nous, les réservés, la surprise, au but de bateau, tous en plateau. Naye azali motei na bino bato bozolanda toyebi yango te mais soki otie matambe na kati na esika ndenge mosakoli azoloba ozala localiser po kozala identifier na ba surprise ya Nzambe. Amen. Voilà. Et Papa Joseph, je pense que édition au Moderaka liboso ezala na terrain ya Bouddha. Non, édition ya liboso ezali na Fikini. Na Fikini. Tu es na terrain à Bouddha. Tu es na terrain à Bouddha 2 fois. Tu es na Sainte Thérèse 2 fois. Maintenant, nous avons besoin de ce matériel à Bouddha. Dernièrement, c'est là où Zambazala partout. Yangwana. Cela veut dire quoi? Bande konyoso balimba bikabola mwanzambe o bazana nzala. Ya bola mwanzambe balembi babuzo basatana.
esengeli comprendre eloko moko ke nkolo soki alingi asalela bolamu alukaka esika alukaka ntango alukaka mpe mutu biloko oyo misato ya mibale le lieu la personne et la personne si biloko wana misato ya mibale bayeba nzambe aza bisika nyonso mais aopéraka bisika nyonso te de deux nzambe aza na bata nyonso mais aopéraka na bata nyonso te voilà pourquoi la Bible eza na bata mosusu tobengaka le temps favorable oyo biso baprédicateur tobengaka le temps de Dieu mpona koloba ete milulu lokolo ya boye papa rabi oui c'est ça le kairos parce que kairos c'est le temps de Dieu et chronoros c'est le temps des hommes kairos c'est ça le temps des opportunités mpona koloba ke bayinyonso baza na posa nzambe moi je pense que 8e édition ezali kairos oyo nzambe atie surtout na ville pe province ya Kinshasa mpona bato baza na posa kotoka bolamu nzambe. Voilà, je vous invite à venir très nombreux ce jour-là. Yaka totoka bolamu nzambe toke na liziba oyo ya ngolu ekaukaka te boya totoka bolamu nzambe. Jésus-Christ Nazareth sera au rendez-vous. Il nous invite d'ailleurs ce jour-là samedi oyo 15 pe dimanche 16 juillet oyo tozana terrain à Bouddha totoka bolamu nzambe. Yaka na vase, yaka na cantine, yaka na bassin, yaka na lupango otoka bolamu nzambe ekozala malamu mingi. Papa Joseph de yasolo tozo progresser mais toujours maintenant esika wana. Premier point lobby aselaka nzambe alukaka esika nzambe alukaka mutu nzambe alukaka tango. Mais jusqu'au omuka olimbo de la son na Bible. Puis ça quelques exemples nzambe alukaki tango ki mutu pe ki lié et ça sonne bien. Merci. Soki botangi na mokanda lik pona zala rapide ezana lisolo moko Bible etalisaka ndeko moko azalaki na kunki mwasi moko azalaki na problème na kunki abandaki koya na synagogue et pas seulement abandaki koya synagogue je vais d'abord parler du lieu abandaki koya na synagogue alekaka yakaka na synagogue azalaki na kati ya Israël on sous-entend que eza abandaki komona mpe koyeba ye mais lié oyo esengaki abika esengaki atiaka matambe na synagogue mokolo atiaka matambe na synagogue eza mokolo akutanaki na Yesu pe procédure ya miracle bandaki ya mibale kaka mona mwasi wana ayaba culte ebele na même synagogue po mutu soko ba angana kenda ba séminaire na sambelaka na kenda ebele vous savez soki oluki bolamu nzambe na temps fixé par nzambe te ozwango te pourquoi parce que Dieu fait de bonnes choses à son temps peut-être nzambe monaki première édition ozana nous briser te moyen personnel que zo bukezate et nous bata pimela kiyo abombela kiyo en de sorte que na 8e édition a sopelo le ya kokoka pour vous dire tout simplement la femme en question abandé ko ya église azo pesa d'offrande mazalaka guérité même ko le temps na ye kokaki les jours où le Seigneur avait fixé pour sa guérison elle était réellement guérie Yami Sato quand elle venait plutôt à l'église abandé ko rencontrer ba scribe ba pharisien ba bazaki au théaye et le ko changer raté mais ce jour là nzamba telemisaka mutu il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth à localiser place Azalaki oui il faut localiser batu bazaki ebele mais le ko la temps na ye koki Yesu a localisé on a koloba soki temps na ye koki et le ko liboso Yesu banda localiser si et puis mosakoli rabi même na histoire à Bartimée localisation pesa lié na temps na ye pour soki otani mokanda Marc balobi pendant que Yesu bandaki kobima na ba comment kokota na Jéricho soki otangi Bible malamu ko remarquer ça mbala liboso te Yesu akota Jéricho Yesu aya déjà côté na Jéricho parce que akutana na Zaché na Jéricho mais le ko les alaka ta ya Bartimée te a localiser ka yete mais tant le coma qui temps ya Bartimée balobi Yesu azobima batu ba oganga na foule Bartimée za musika mais Yesu a localisé mbongo na ye Yesu a localisé ebisi batu boyebisa ye apusa na pembe Bartimée dans fils de David a oganga bidon opportunité na oleka ngote soki tour wana arataki ngai tour na ko raté été parce que Bartimée comprendre exemple la liboso te Dieu oya kota na Jéricho tour moko akotaka akenda papa Zaché na betanga kara a localiser ngati na yoka sango mais tour le ko la l'équipe pembeni nanga ni na rappeler bandeko bazolanda biso opportunité oya samedi pe dimanche eza ya ko raté te
Ceux qui bandeko bazouta ba France, ba Belgique, ba Lubumbashi, ba Brazza, bazoya a plus forte raison biso moko bana ya Kinshasa. A plus forte raison biso bato tozana mo amba to ko betango pe makolo. Biso bato tozana funa to ko ya pe makolo. Bato lukunga makolo. Pourquoi? Mosakoli rabi bisika lobi ko zeleza ka musikate. Bisika lobi ko zeleza ka musikate. Donc tant yeso leki wana ta ya Bartimée Koki Bible dit que a gagné Yesu a télémi. Pourquoi Yesu a télémi? Parce que quand il y a Bartimée Kokaki, Yesu a localisé. Tant que Yesu a localisé, a identifié les problèmes. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui Yesu a localisé à cause de la foi. Il y a Satan qui est là. Bala. Il y a des Samukili qui est là. Vous dites que quand le Seigneur nous localise, n'a temps fixé pas il ouvre des portes, il fait des choses inentendues pour nabola mon abisso. Le keli batamokili. Bazon di maté que on a Bartimée. Ya kana kasi o avec l'autre zomona kuna. Avec le nez. Kaka mesiko batiki la rayo wana. Kala mesiko bakute na kaye. Lié au nzamba ponaki, eza lié au nzambe a visiter ki Bartimée. Pour nous rappeler bana na nzambe pour nous, le lieu que le Seigneur a choisi pour nous faire du bien. Samedi et dimanche, ils allaient terrer à Bouddha, à Wananjil. La première entrée à Wananjil, samedi et dimanche, à partir il y a 14h. Tu es libre, tu as connu, tu as 11h, 10h, 5h, 4h. Donc, il y a qu'à déjà pour la localiser. Naboulam ou Nkola Bongiseli pendant ces 2 jours. Voilà, venez donc très nombreux ces jours-là. C'est pour ce samedi et dimanche. Samedi 15 et dimanche 16 juillet au terrain Bouddha. Ne manquez pas ce rendez-vous sacré. Vous serez localisé et identifié comme Jésus-Christ de Nazareth l'avait fait chez Bartimée. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il le fera pour vous. Problème nayo, peut-être l'équipe problème à Bartimée. Mais Bartimée Zaki avec le nez. N'était problème ne baina naissance to ziongana kimukolo. Yaka Ogoza localisé, Yaka Ogozala identifié par Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. On est encore là avec le pasteur Joseph Mkamilou. Le temps pour moi de demander à la régie de nous balancer cette fois-ci l'extrait de l'édition précédente. À cause de la foi, c'était donc la 7e édition, édition il y a Repos, édition il y a Kimia. Nous étions là au terrain Sainte-Thérèse avec l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Et je vous dis, c'était vraiment terrible. C'était toko commenter à moi et longo na mombu na kolo kasito landa bongo zonga toko basona biso suivant. C'est parti. À l'instant même. Jésus-Christ de Nazareth. Soit position. La cause de la famille n'a soit position. Est-ce que vous êtes prêts?
Voilà, je pense que vous avez vu cette marée humaine qui avait répondu présent ces jours-là. On a eu autant de témoignages. Oh, ce Tobani Rolexion, ah ouais, je vous dis, et Kozala Somo, Batuba Bongola Kimitema, Batuba Yambi, ce Christ en Nazareth, Mokondipe, Mobixina Bango, je vous dis, c'était du wow. On a rendu grâce à Dieu, on a dit merci à Jésus-Christ Nazareth, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Toi qui n'as jamais venu dans ce genre d'activité, ou bien pour Soyanayo, saisir les sous-opportunités na oyo. Ya solo ozoka deux voix katina. Msezo bisaoke makamba mopeza la ka bongo koyoka ya ngote. Yoka oazo soke yaka. Yaka mukolanto bondele longo na ebi mabaki ane bandeli. Asezaka na milia louange pe adoration. Mukolanto ko adorer toko louer akozaka na biso. Kasi alingaka azoluka ba vrai adorateur. O ba adorera na esprit pe na vérité. Toko adorer na esprit, toko adorer na sembo et koza malamu mingi. Yaka mukolo wana na kondima kaka. Papa Ebsa lobi F plus P égale M. Foi plus prière égale miracle. Foi plus parole égale miracle. Yaka to déclencher miracle. Oye bombama bomo inabiso oketo simba kolo sumasia Nazareth Zamba solo pe abomo ye o akosakate azana bomo. On est là avec le pasteur Joseph Mukambilu. Papa Joseph, et dans mon édition précédente où salut on dégage. Ah salinga lisusu bola moi et Matisse lisusu kondimananga c'est comme ndenge David alobaki Zambo ya kangola kinga na maboko ya USP à Lyon, a kangola nga lisusu na maboko incirconcis oyo. Vous voyez des fois Mosakoli Rabi, Zamba tiki la Rabi so ba souvenir dans le passé, au suko tawango na présent obité fitir izala bien. Ndeti komona bola Mozamba salagi na biso na 7e édition, ezalaki édition à repos, na ebisio na leka ki wana partir ya 5h30, Thérèse alaki presque plein. 5h30 Thérèse a presque plein, 6h, 8h, presque kitino sur la qui est rotonda, et nous avons vu le merveille de Dieu. Na ba salut, na ba délivrance, il y a somo, ba miracle. Et les cas qui na édition wana vraiment c'était du wow et en tout ça tout le bravo et pas na yesu pour na musala sala qui na première édition. Na sala qui likola podium, na zali comment na entrée à musala ya nzambe, comment milimo mabe bazala ikokima musala nzambe na bandi kote ya te mende ka to yamba musala ya nzamba ye to telemi et tozo yamba tout ça, je voyais des gens qui criaient, il y avait des gens au bazaki ko parlait pe à langue bazala qui baptisé par le Saint-Esprit. Donc pour vous dire que nzambe à cause de la foi il dit que c'est pélissamité manabiso et nous croyons que na 8e édition oyo a osala au-delà oyo déjà tout mona et pas inae. Voilà, donc Boyam Colonne Belé, voilà, ce sont donc là les images et Isaac qui est arrivé à l'homme de Dieu, l'évangéliste international. Là, vous avez vu le révérend Dokuta Miguel Yessi, le père spirituel de notre pasteur. Il était là, il était joyeux. Voilà cette marée humaine qui avait répondu présent ces jours-là. C'était pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Et puis, il y a eu la présence de Papa José Ndita qui nous avait conduit dans la prière. Et puis, on a loué avec lui, on a dansé. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Voilà. Et un mois donné, on va suivre ces images. On est là avec pasteur Joseph, on est en train de parler. Déjà, à l'entrée, il y a Mongou Nankolo, le pasteur de la foi. Il y a eu des manifestations, il y a eu des délivrances. On a rendu grâce à Dieu pour ça. Donc, vous qui venez, n'attendez pas seulement après la prédication.
déjà de l'entendre même il y a musique et tout le monde a miracle déjà ils ont salama ils ont malamu mingi à cause de la foi 8e édition cette fois-ci au terrain Bouddha dans quartier 1 na Njili. Voilà, on était très nombreux ce jour-là. Merci à Africell qui est avec nous, merci aussi aux partenaires qui seront avec nous cette année. C'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et de comme ça, papa, la Bible est na terrain à Sainte-Thérèse, bazaki Belesco, aucun terrain à Bouddha. Vous avez un problème, papa Joseph. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est ça, en fait, Moussakoli Rabi. Vous savez, lorsque aux Otambulana Nzambe, il faut éviter que ça la makambu selon yo, nous quittons que na loi et habitude. N'a bien été porteur et Krish, le visionnaire de cette activité, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Mingi oya sala kana vie na ye eza o nzamba orientaka ye o nzamba tindaka ya sala et on peut remarquer un homme spirituel atambu samarate pour ba collaborateur ba lobby pour ba tu ba déclarer mais plutôt pour l'ipata nkembo et déplacer et orienter. Donc selon les informations spirituelles o nzamba na ya ebisiye rendez-vous sacré wa nesengeli zala na terre ya Bouddha. Voilà pourquoi le la serviteur ya Pamba oyo Yesu Masiya salelaka aza obligé à respecter lié oyo nzambe à orienter et le la nzambe mutu atindi biso na ba cause de la foi nyonso toyaka peu importe même na fikine débordement salemaka même na Sainte Thérèse malgré munene nango débordement salamaka même na Bouddha première édition débordement salemaka. Mais heureusement avant nous ba mécanisme oyo mosali nzambe comme un pasteur responsable, comme un bon organisateur à mettre en place, notamment dans la police, et service sécuritaire, ils ont d'abord, mais premièrement, la responsabilité des dieux. Zamba koki jamais kobenga bato bazwali kama. Voilà pourquoi on remarque l'activité na biso nyonso sala tous les 7 éditions, ils ont une édition montée toyoka mutoye azongi akutani na boy. Oyo na terrain likambo isali mais pona ko bisa batu baya bazala rassurer peu importe le nombre de kozala le ko assurer sécurité na biso et aussi la police na ba service mususu ezawana et dégé kozala tenenge tokoya na kimia et bien au contraire tozonga na ba cri de joie bola mozambo tokobika. Donc pour na débordement ba ngate nyonso ko le malamu et ba équipement zali atoza musika oko mono landi activité donc instrument ça impeccable ya donc partout oko za lokola même édition na toyaka na Bouddha au monde zo le canatère ba muso na ngambo prince ba Hollanda ngo à l'aise bazala ki à l'aise mata mukilite sili na kiti na ngina kota na mutu kana ah papa te to pambola mitoyo kana biso ba mateya mais musala o pamboli biso abingana za ina chéri na ngana ndomela mwa moko mais tant musala nzamba zo yambisa batu Yesu alobi atoza na bar oya kité polangwa nzamba yeba ki oza na bar ona poloka maloba oleleza mukona ondra zo belanga na tiki kopo na yena yambi Yesu azwa décision je crois qu'azwa baptême na CFC aza parmi biso kuna donc pona koloba ete partout aux ali atana ndaku okokiola na balabala na terrain Dieu te fera du bien. Ah mais ce que le Fiki nous a eu débordement, Bouddha débordement, Sainte-Thérèse débordement, pourquoi ne pas aller au stade directement, à stade des martyrs? Ah oui, donc un homme spirituel ne fait pas des choses parce que Babi Kende, Saül Moukomo continue si là pourquoi? Parce que fan de Batindai. Babi Saül Mayo Pozarua. Oba roi musuba sala yopo sala oba prophète ba sala o sala oba sacrificateur ba sala o sala tumba mbeka babika tangwa tumbi mbeka Samuel aye abibo continue sili pas seulement pour tumbi mbeka mais pour sali makambu olandi batu donc toti kana musala nzamba tambu samanenge nzamba zo kambaye lokola nzamba moni biso lusu na terra Bouddha l'édition oyo tozana terra Bouddha et bédition koya bisika nzamba orienté biso lokola bato tozana nzala bola mo nzambe tozanga pete kola bisika pinkola orienté biso pour que tu participes na melulu. 8e édition, à cause de la foi, cette fois-ci nous serons au terrain Bouddha. Venez donc très nombreux ces jours-là. Ozana kan Kokolo, Ozana kan Tchatch, Ozana kan Luka, kan Seta, Otekaka na Gambela, na Mariano, na Zikida, na Wenza Ngaba, na Wenze Oya, Ropengaba, Wenza Liberté, na Kinkole, na Maluku. Tobengi Oyaka, bongo ba oya maluka bazat. Et à un moment donné, tu au fond la téléphone, pour te yamba appel, to sur la nabino, mais le temps pour moi, n'a pas sous na ngambo a régie, ou na moi tonton Gauthier Kele, tout l'on a sous oiseau proposé so à cause de la foi 8e édition. Suivons. Ndumba okuti boye bele, papa la nga japo maata bosale la yo, okochalo biko boye bele na beni bino boya. Boya ngana zaki mutaba kuti bitumba kobuka watu wa mashwa. Natika talanga leo na koma boye bele
Kandumba okuti boye bele papa nanga japo maeta kosalela yo okozwa lobiko boye bele na bengi bino boya boya ngana zaki mutaba kuti bitumba kokuka batuma mashwa natika talanga lelo na koma boye bele Kandumba okuti boye bele papa nanga japo maeta kosalela yo okozwa lobiko boye bele na bengi bino boya boya ngana zaki mutaba kuti bitumba kokuka batuma mashwa natika talanga lelo na koma boye bele Kandumba okuti boye bele papa nanga japo maeta kosalela yo. Après l'Angola, la France, Suisse, l'Allemagne et les États-Unis, RDC, voici la campagne d'évangélisation pour les salis des âmes à cause de la foi. 8e édition. Du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2023 à 14h, na terrain à Bouddha, quartier 1. Référence, première entrée, Njili. Apamboli na gauche, apamboli na droite. Ok, liboso li pamboli, osonga boli pamboli. Et salamelo kolensama na kondima na yo. Est-ce que mutu wazondima et salamelo à cause? Avec le porteur de criche, l'évangéliste international Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Bana notre Père, Bana CFC, Bana Kodef, Elengalo Sambo, Ndebiano. Yakaka na kondimana yo na 8e édition ya à cause de la foi, okozala jamais déçu. Pour Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur de la foi, a payé au rendez-vous na mikolomi balé oyo. Alors, kozangate, kozangate, kozangate. Après l'Angola, la France, Suisse, l'Allemagne et les États-Unis, RDC, voici la campagne d'évangélisation pour les salis des âmes à cause de la foi. 8e édition. Du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2023 à 14h, na terrain à Bouddha, quartier 1. Référence, première entrée, Njili. Apamboli na gauche, apamboli na droite. Ok, liboso li pamboli, osonga boli pamboli. Et salamelo kolensama na kondima na yo. Est-ce que mutu wazondima et salamelo à cause? Avec le porteur de criche, l'évangéliste international Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Bana notre Père, Bana CFC, Bana Kodef, Elengalo Sambo, Ndebiano. Yakaka na kondimana yo na 8e édition ya à cause de la foi, okozala jamais déçu. Pour Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur de la foi, a payé au rendez-vous na mikolomi balé oyo. Alors, kozangate, kozangate, kozangate. Oyo. Alors, kozangate, kozangate, kozangate. Voilà, merci beaucoup. Comprenez? Direct, merci à balobi yakaka na kondima na 8e édition o yo memaka kondima na yo yo memaka kondima yakaka na kondima 8e édition à cause de la foi tokozana terre ya Bouddha première entrée en Njili na quartier 1 wana so kotika mwa mke 5 minutes na gauche eza wana so comme na première entrée kozana moto te ata makoloka malema na mutemo zo komisa nkolo
quelques minutes au monde terrain on a à gauche déjà banderole les on a JFC a chaki banderole ne mnene place on a mais banderole le longo to était pourquoi activité ne l'équité yibi banderole beaucoup c'est l'amour nini kala te to ko la téléphone papa maman ya uza ndaku to ko ya m'appelle na yo mwana CFC mwana CODEF o ça biso zo préparer à cause de la foi mon ndenge nini et kozala ndenge nini ko ya nini pe na nani ko sala mayam mingi dans témoignage ozana déjà ko intervenir dans émission oza mosana nzambe peu importe église au kambaka yaka to ko yamba yo pe to ko pesa otango ya koloba par rapport à activité oyo à cause de la foi. Nazo misusu pa momu nakolo le pasteur Joseph Otozanaye et l'homme de Dieu. À cause de la foi de gomo le ba français qui toko esinga ceux qui va lobi à cause de et la nisamagana négativité moko. À cause de sa maladie, voilà pourquoi elle est morte. À cause de Nini Oyo a subi prison. À cause de vol, Oyo, il y a kidnapping, Oyo, Neba Kangé. Et qu'il y a une négativité. Mais chez vous, chez le pasteur de la foi, vous acceptez ça comme ça, comme positivité. Bon, c'est que vrai, Bible à lobby, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos idées ne sont pas mes idées. Donc c'est ça notre Dieu. Quand on dit à cause, c'est la raison. Pourquoi? Parce que si vous lisez la parole du Seigneur, vous allez vous remarquer Batunyo Sobata Tola Boula Mwanzambe à 100% na souka Yesu azwe bisabango ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire Yesu asali boulamu raison o etindiki mutu wana bika. Pas seulement parce que je suis le fils de Dieu. Pas seulement pour Nalekiawa, pas seulement pour Gangi, pour Batunyo Sobaganga na beta pe bakara baza. Mais la raison c'est la foi. Donc, Zambazo certifié miracle, salut, délivrance, bénédiction, par rapport à fondement, tu peux raison, il y a foi en abisso. Ok. Ouais. C'est-à-dire on peut accepter ça comme ça à cause de la foi et ça non bon. Et comme dans la 8e édition. Et tu as dit abongo. Biso to mo la bola mwanzambe. Attends biso ba dictionnaire aminene. On me contre biso bola bola mwanzambe. Et ça met tinde ko na ba biso azanzambe te. Habité azalanzambe. Azalanzambe te je m'en fous parce que on a ba preuve bonzambe na. Donc pour nous que nous sommes le fruit ya misala ya kondimana biso ya bola mwanzambe à Salé Bisso. Voilà, venez donc les 15 et 16 juillet au terrain Bouddha. Première entrée, quartier 1, la commune Yanjili Tobengyo Yaka. Outi Bayaka, Pongabi, Gambela, Mariano, Yolo, Rompoingaba, Matete, Lemba. Côté Kounano Sokitambo, Zouaka taxi, Yanjili, Topozino Saint-Thérèse. Ozi Wabo Kitanga na terrain à Bouddha. Il y a place à Bungate, bah receveur, nous sommes bas taxi, mais nous sommes bas terrain à Bouddha. Il y a Gauthier Kele, bah receveur, nous sommes bas terrain à Bouddha. Voilà, mesdames, messieurs, comprenez qu'on est en direct. Il y a Gauthier Kele, où Wapi, il y a Gauthier Kele. Tu es parti tantôt Gauthier Kele. Voilà, je rappelle que à cause de la foi, oui, Nazareth, boya, et à cause de la foi. Tomoni bato kobika, tomoni bato kangolama, tomoni bato kozwa mikanda na poto, tomoni bato kozwa dernièrement ko tout ça moka benga yikombo na ekimi, abi après kaka prière ba bengi ye. A 10 ans donc le lundi toro ba ko ya à cause de la foi ceux qui billet mona ni kaka ye na ye. Ce mercredi, je recevrai pour vous CFC France. Ils seront ici. Cette délégation de CFC France qui est déjà venue à Kinshasa pour cette grande activité. Ce mercredi, à partir de 13h30, nous serons avec. Et sur ce plateau, on va parler, vous verrez, le pasteur responsable de l'église CFC France. Bokomona ba diakono ya France, bokomona ba yembi ya CFC France, na ba cameraman ya CFC France tozamba awa. CFC Luanda ba bisinga bazoko ya. Na yinte bazula nzela ya lufuto nzela ya avion tozana bon pe awa dès que ba komi to yamba CFC Luanda ba oya Brazzaville kutu ba benga kinga babi papa rabi tokosunda à cause de la foi tokozala wana boya to yamba bino tokosolola à cause de la foi awa elongo nangai. Voilà, nazai koloba tozana pasteur Joseph Mkambilu oyo azana biso na plateau expliquer sur les détails nyonso la tête aux font la téléphone. Les numéros sont affichés, vous allez appeler, vous allez passer en direct sur ces numéros, on va parler avec vous. L'homme de Dieu, programme Kemalamu, Matthieu Koti, prière, et puis l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, Asali appelle pour être sur Christ en Nazareth, mon condi.
mobikisi na bango bato baye ebele. Merci Mosakoli Rabi. Et parmi les meilleurs moments il est vrai que nous nous entendons visitation divine dans le domaine de la guérison, dans le domaine peut-être il y a changement, il y a bénédiction et consort que mais nzambe moment zelaka izande moment wana et na ba cause de la foi nzamba kamusara biso tozalaki na bino na 7e édition tant mosali na nzambe a lancé appel batu baya koyamba Yesu Masiya lokola nkolo pe mobikisi na bango tumoni makambo tumonaki batu bazouta na babalabala batu bazobima donc je dirais na ba terrasse ezalaki zinga nzinga batu musu bazalaki na bakwa ba okaitsa ba makadam ba musu atiki mwasi na terrasse c'est elle la vert ya mana Yesu à comprendre le salaire individuel donc libalo kuvika wala donc ce qu'on mise la kimbo ma transporter et ce qui doit foutre qui bien wana yo tika na ba charge muta comprendre le kinyoso yeso le kinyoso et aussi Mosakoli Rabi ya mutu ya malamu koleka bandeko bayambaka Yesu na cause de la foi et suka kate bayambi Yesu to panzani non ba koti na fermement premier baptême batu bazo baptême plus de 800 personnes plus de 800 personnes bakena maya baptisme 1200 si 1200 personnes 1200 personnes donc et avec komi kitisanyo so eza makambo tout le monde a rare na ville pe province a wana Kinshasa banda ko sala makala mezala ba penza lisusu te mingi koma ba activité évangélique boké bo célébrer tout ça mais à cause de la foi ko la sepelisa kibiso et batu baye ba yambi Yesu lokola nkolo pe mobikisi ba zu baptême 1200 personnes un bon nombre de batu wana baza na église engagée lokola ba serviteur pe ba servante bazo continuer na ser makolo Yesu donc c'est tellement quelque chose de bon. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que le jeudi dans le échantillon ya bato il y a 3e édition il y a 4e édition il y a 5e édition il y a 6e mais il y a 7e édition dans Zouatani Balé tous en bon plateau abata to l'abonné dans Nzambe déjà maman Bibi oza na protocole analyste frère Mwala yazaki na édition boso ya Bouddha première édition ya Bouddha les noms moyembi na nkolo les lois okamba à travers le département où ya biso ya presse donc il y a à cause dans 4 départements ouais maman Bibi ya protocole azawana ya na fikini na fikini donc tokozwa échantillon ya bato ya édition ata 7 bakoz ata bon ya 7 édition mbimba tozana bango tosola ezamala momingi tonton kotekele si vous allez ouvrir le téléphone comme ça nous allons recevoir les appels tout cela na ba notre père tout cela ba na CFC ba na CODEF ba oya biso ya cause de la foi ezamala mibo yebisanga ya de leur kwata ozo préparer à cause de la foi ndengeni na tanki futa okoya nini na à cause de la foi ezami tuno tokotuna pe ceux qui témoignent ezali osali et kozamala mingi et kosala bien. Voilà, le téléphone est ouvert, je crois. Il y a 13 ans, si on peut déjà commencer avec les appels. Pendant qu'on attend vos appels, on est en train de parler avec le pasteur Joseph qui est à mes côtés. Ça fera du bien. Merci Mosakoli Rabi. Voilà pourquoi tu saisir l'opportunité pour nous inviter Batunyoso. Au moni, à cause de la foi, ezali kaka pour la catégorie à Batumo côté. C'est pour tout le monde. Les musulmans. Ezalozali kimbanguiste, ezaloza salutiste, ezala catholique, ezaloza batu l'église tobengara biso na Kinshasa l'église des noirs, ezaloza mutu église des noirs, mutu un PV alongo, vous êtes concernés. Donc banani baza concerné, baza batutu aussi balamuki. Samedi wana na tongo a remarqué au paiement à comprendre c'est ngani naza concerné. Sura la mugi samedi na tongo simbi mutemon na opema. C'est makamoni za ili pona ngai. Donc bande kona biso baza na kankokolo, bande kona biso baza na kanchat ka baida dingi na seta donc et aussi to sengi na ba chauffeur nyonso. Mukolo wana soto lingo pambola ma Boula la direction à Tchangou. Boula direction à Tchangou donc pour nous faciliter bana na Nzambe au bakouta misika na misika bakita na Bouddha na première entrée yanjil a na quartier 1 pour que tout célébrer bola mo Nzambe. Ata ozana ndekwaza na ka ata zana problème peu importe les difficultés na yo ou ezali opportunité Nzamba pesio o ya kotoka bola mo Nzambe. Mosakoli Rabi biso to lo baratang batu baluka Nzambe Nzamba tsaka ba opportunité. Nenge to ba bisola Bartimée Bartima yokaki Yesu pa telemi liboso na ye
azana makoki obikisa ye mais Yesu azalaki pe malgré Bartima az aveugle Bartima ça la pas vers bisika Yesu azali action ya foi encore ba muto aza miso mona te ngande na poussa na Yesu habité wana ezande tinga mna imposer miracle faut yemo pas manifester foi qui azana posa bika oui olela mingi oluka nzambe na ba retraite nkolo atso opportunité ya milulu oyo pour changer histoire à vie na yo abongisa motema mobali ozo mona kino makambo bebi libale lingi kufa bana ba otanga lisute nyonso esuki wana nzamba atso opportunité pour mema lisolo ya sika na vie na yo azozela siko yo la kisaka foi wana tikaka samelo kate au perdre le côté pour tikaka samelo kanga moi maison wana tozalo na terrain okanga atelier tozalo na maison senga déjà nzela et pas ya chef nabino senga nzela et pas ya madame place oye ko la couture senga nzela pas ya maître nabino esthétique et c'est samedi naza na rendez-vous moko sacré à permettre tous à la samedi et tant rozonga et je crois que rozonga na lisolo asika oyo nzambe rosalela yo samedi et dimanche à partir de 13h ou 14h na terrain ya Bouddha na première entrée ya Njili. Na première entrée ya Njili, terrain ya Bouddha donc boya délai mkoloana samedi le 15 et 16 juillet na terrain ya Bouddha longona mungu na kolo l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, moto simbi koda kondima. Epsinga papa rabi ezali kamba koda kondima. Ezandeli kambo ya il faut identifier il faut tous aller identifier mukolo wana boya les 15 pe les 16 et ko sala malamu mingi ya gotekele so kochela so intervention ya papa José Nditato ya papa Moïse Matuta na cause de la foi édition précédente et ko sala malamu mingi to landi moto zonga to koba to banda pe ya ba appel ba moko Nana yebisa yo bakosalo bitumba me bakolonga yo te. La Bible dit le malheur atteint souvent et ça a un plaisir atteint souvent le juste mais ce qu'on a ça a esengo mais wanande ça a esengo le malheur atteint souvent le juste ce qu'on et là au moins hier na sima mais l'Éternel la délivre en délivre mon colombo te la délivre. À chaque jour le malheur vient, à chaque jour la délivrance du Seigneur aussi est là. Mettez mon lolo boye soit au Cameroun. Tombola ma boko boy. T'as la voisin là-bas, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Est-ce que Moutoumara laquelle est malade moisalia? Je ne suis pas maudit oh. Je suis béni oh. Allez tombola ma boko likolo to bina yango to kabwana. Nalingi soko lingo bina ngo na lolendo. Kata nesi pas maudit oh. Voilà. Otomoni maboko sali fier boy. Loba amen. Beta milolo po ezande ngwana.
Balola loboko boy, sala boy. Beta milolo, 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 milolo. Mana changwe, saya. Jésus m'a aimé et m'a béni. Il a fait des déclarations à mon sujet. Il a dit je suis la tête et non la gueule. Aïe aïe aïe, tout ce que je fais, il a toujours de l'avant. Je suis de la race, c'est vrai que je ne jouerai jamais. Allez, tombe la maman, on dit je ne suis pas maudit. Aïe aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Je suis pas maudit. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je suis pas maudit. Ah, on s'en vient bien. Tombola les sous-sous, toquez. Que les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie. Il a dit de ne pas m'inquiéter pour la demain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ça le toquer. Je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Ça la fière, ça la fière. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Hey, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Quand bien même je suis né dans une famille maudite. Le sang de Jésus est plus que celle de ma famille. Je marche la tête haute, je sais que ça va aller. Je vois positif, je ne vois pas négatif. Je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Moya, moya, moya. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Moya, moya, moya. C'est vrai, moi je ne suis pas maudit. Tombala, tombala, tombala. Allez, toquez, ça va, je suis né dans une famille maudite. Le sang de Jésus est plus que celle de ma famille. Je marche la tête haute et je sais que ça va aller, ça va aller. Je ne vais aller, je ne suis pas maudit. Aïe aïe, moi je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. C'est pour laquelle on m'a embêté. Moi je ne suis pas maudit. Tombola, tombola. Attention. Aïe aïe aïe, aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe aïe. Dans le bonheur, comme dans le malheur. Aïe aïe, je confesse toujours moi. Même si dans ta liste, je ne me fais pas. Et dans l'alliance, je sais que je suis. Aïe aïe aïe, ça va aller. Aïe aïe, ça ira. Aïe aïe, merci. Sur ce plateau, merci à vous. Vous que nous suivez partout à travers le monde. On est donc en direct sur De La Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Tout ce que nous disons ici, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Parlons à cause de la foi, 8e édition. Cette fois-ci, nous serons au terrain Bouddha. Première entrée, quartier Ndjili. Et pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, je vous invite de venir très nombreux. Venez donc très nombreux ce jour-là. Nous allons prier, on va adorer, on va louer. Et Jésus-Christ Nazareth sera là. Il sera au rendez-vous. C'est lui d'ailleurs qui nous invite. Il sera au rendez-vous. Il va répondre à nos questions. Il va donner la solution. Il va donner ce que nous cherchons parce que tout a été créé par lui et pour lui. On est donc là avec le pasteur Joseph Mkambulu, dont nous allons libérer dans quelques minutes, mesdames, messieurs. Et déjà, les numéros sont affichés. D'ici là, nous pouvons déjà commencer à recevoir vos appels, si possible. Il y a trésor Ntingi. Papa Joseph, quand il a libéré au Kendai, il y a évangélisation Oyo.
et Sengaka Misolo et Béli. Comment vous organisez, comment vous faites pour trouver de l'argent, tout ça? D'abord, Nzambe Soki a si vision, a ça la provision. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et avec beaucoup de liberté, je peux dire aux enfants de Dieu, et Yemoko porteur ya vision, Nkolo Asala Rapengolo des fois et partenaire, je dirais, dans Moussala Oyo, et aussi na bande konyonso, Oyo bazo comprendre valeur ya âme. Oyo bazo comprendre importance ya salut ya âme. Des bana nzambe wana oyo konomo incarna ya ndimi boye tout ça, ce sont des actifs, comment des moyens oyo permettent pour que milulu lokola boye pour salima. Pourquoi? Parce que na bo moto boye ndenge moko lobaka okoki ko mekate ko organiser yango. Parce que budget nango Mosakoli Rabi des fois ezala penza monter à lopango. Oui. Le pan on peut na soukate, le pan on peut na centre ville bisika bien. Mukolo moko kaka. Oui édition boye, oui ma pan. Donc si tous soit des jours, ah nazo bela mukolo moko. Mukolo moko nango na loba montate parce que ça c'est créé organisation, mais mukolo moko nango ba monta oyo etiamaka pona koloba que na tina lobiko ya batu. Soki baye bisio za na molimo santo to lobate to salate. Lobate to salate, to so bana mabele. Tout ça, mais voilà valeur ya âme. Pour na koloba amaleki le pan on a valeur, amaleki mutuka na valeur. Voilà pourquoi l'homme de Dieu et pena bande konyo so nzamba tsinga zinga na ye bandi maraba sacrifice et moi un kan na bango o nzamba pesi bango ko kotsa na musala na nzambe pour na lobiko ya milimo. Ok. Oui. Voilà, ça demande beaucoup d'argent et Dieu fait grâce à ça la kanalolenge naye pe misolo et mononoko. Kasi ceux qui ont la possibilité, monique yo pour nous contribuer pour na œuvre o lingo o arracher parce que c'est quand même malamu ya kolona ndé yango. Si, yango ndekorabi. Omoni lorsque Yesu a dit ça prêcher, nous disons que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Oui, l'évangile c'est un moyen logistique, un moyen belé accompagner yango. Yesu maseza qui na posa teya, masenga ki boitu ya Pierre. Pierre a cédé boitu na ye, Yesu asali musala et na suka Pierre papa mbwa makindenge to ebeliwana. Awa to lancer pe appel na bana nzambe nyonso ya mitema malamu. O bazana misolo na bango bazana makoki okoloba te nzamba tutinga na motema o yanga mukie ekota na kati na musala o évangélisation et kozala le bienvenu ba numéro ezawana basali nzambe bazawana ba ko réceptionner ngo et loko musu nzamba sala bisongolu na CFC nous avons un pasteur qui est vraiment sérieux sur le kana open évangélisation oyebi mukolo moko boyende orabi na pesa témoignage moko na yamba appel mo de moi benga na libanda abi Pasteur Joseph, papa de la foi, ça la rappelle, moi, je la orphelin, soit avec ma Bible. Abinaza na moi $100 na mo boy na bengi papa na 8 € komisela na watindi yango na ye na bureau na ye pa musala nzambe na bi pasteur na zo appelle à libanda batindi oyo sala et pas appelle yango le kakala et le kakala na tokoti tuzala pe awana de la foi on a yaka ko tourner mission na pe $600 wana absinga musala nzambe merci. Merci pour na osali moni bon lokola seigneur pour na Bible ata ku opération ici la mais faut to somba ba Bible et komaka ni sikawana pour na koloba qui y a des hommes de Dieu ezaki opesipe un cas et qui na makamusus mais via expérience autozana ngona mosali na nzambe l'homme de Dieu l'évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi ba inyoso o nzamba tina motema ba sunga milulu o bazala rassurer et ceux qui habitent papa nga o ya mukena nga o contribuer ata pour na kiti et contribuer à ta pour moi quelque chose beaucoup en ont besoin d'organisation nous avons besoin de localiser et andima et oyaye à couper ça et que ça la musala ou ya routine de lango et aux alipamboli ponaye pe pona libotana mobimba. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Le rendez-vous est fixé pour ce samedi et dimanche, donc samedi 15 et dimanche 16 juillet au terrain Bouddha, quartier 1 de la commune d'Enjili. Venez donc nombreux ces jours-là. Nous serons là pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. On va prier. Il sera au rendez-vous. Il répondra à nos prières. Il va exaucer nos prières. L'homme de Dieu, peut-être vous avez encore un mot. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci Moussakoli Rabi. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation au Pessagi Bisso. Merci beaucoup. Et aussi, on a beaucoup plus de collègues dans la salle de Zambé, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, ou ils ont dit église localité, mais ils ont dit église corps du Christ.
et nayebi ete eza na makambo ebele yo mpo senga nzambe oluki epai na nzambe par rapport à ministère na yo mais tant mususu grâce au nzambe atie epai ya mosali na ye l'évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi soki oye kaka na milulu wana opermettre bana baya oye na bacollaborateur na yo onction oyo ekosillonne le samedi pe le dimanche na buda ekoki koimpacte ministère na yo mpe makambo eke liboso namona yango na Lubumbashi na 2021 nazwaki grâce à voyager na pasteur de la foi toke kosala cause de la foi kuna na Lubumbashi tosilisi bango bazongi na délégation mosusu ayaki na bango nga natikalaki parce que j'avais les invitations oyo esengaki na répondre les pasteurs ayambaki biso bazokoma lelo délégation Lubumbashi baye spécialement à cause de la foi allez-y comprendre bato bafuti babillet bazoya po na cause de la foi bonga naza na quartier 13 naza na matete naza na lemba raison ni na bozangela vraiment raison ni na bozangela pasteur wana bisinga bi papa église nange ezalaki nango église ya 250-300 personnes mais après que toyambi mosali ya nzambe asali campagne awa j'étais là moi-même j'ai travaillé dans cette église pendant 2 semaines na minito bazotonga temps plein nzambe apesi bango lopango nzambe a multiplié nombre ya bandimi a fongoli makambo pourquoi parce que il a reconnu la grâce problème na biso ba sali ya nzambe des fois tozalaka na moi nkokoso pasi ya ko reconnaître ce que Dieu est en train de faire avec l'autre. On reconnaît les hommes spirituels par la capacité de reconnaître la grâce d'autrui. Maintenant, au sein de la Bassali Nzamba Kinshasa, tu reconnaître le Nzamba Tsepa papa de la foi, de sorte que samedi et dimanche, tu zangate, tu zalawana. Deuxième catégorie, batuna bengi, ils ont remarqué que vie na bango za chantier. Na no sili ko tongate. Ba vie des années. Ba vie des années belé. Azwa libala même abota kota les avide. Azwa mabota même musala kota les avide. Azwa musala mais stabilité za la raté. Azwa musala mais promotion za la raté. Azane na pété mais fonction za té. Assemble la ranaye mais ti lola za pa ba parents. Azwa ne facture mais mbongo bale les za la raté. Oui, abika na na maladie mais bandoto mari de musco et kenda raté. C'est que mutuno so remarqué na bena vie na za chantier. Bebi des fois apparence il y a trompé biso comme si tu coquine nyoso au monde nous avons le point le pété moi kabelo no que soit na nyoso mais so tikali pena yo moko comprendre te vu na ngeza no chantier vu na ngeza no chantier nzambe na sisi musala na ngalité yo mutozo remarquer que ta vie est encore un chantier oyo eza na posa biloko mosusu ya posa la réellement libre kozanga te kozana milulu oyo et je profite aussi d'inviter ma femme et aussi sœur Kati Mamba, maman Jeannette Kassongo et aussi tout ce qui reconnaît que Nzambe akoyi kosela bango bolamu na milulu oyo bazanga te ba prendre part na milulu oyo samedi dimanche biso nyonso banda butokanga papa maman cousin oh aye congé pas na bino memaye oh mupaya utaki memaye oh mais donc mutuno so kokuta mananda goto kangi banda déjà partir à 11h 12h pourquoi pas 8h 7h banda déjà kokita direction moko ezali na quartier 1 na terrain ya Bouddha juste na première entrée eza musikate so comme na première entrée en Gilles Bakiti sur nous transporté parce qu'à partir déjà première entrée au yoka déjà maquillé les activités place Tozali au tambola moins de 4 minutes moins de 3 minutes au commune terrain place Wapi Rezambe abongisi poisson buissamisa la satana ou déranger au banvoula ebele. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Vraiment, je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Et je pense que Bandego Bazo, Talbumbashi Bazo, Tokozapena Bango, et que ça la mouming. C'est l'heure de la pub. Tantôt, que les méfessines, on suit la pub et puis on se retrouve juste après à cause de la foi. Et la foi TV. Merci, Papa. Notre père, bana CFC, bana CODEF,
bana nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu Kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbiko da Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndengeze prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi awa ekobongwana maternité pona bato bazoluka mabota ekobongwana ambassade pona bato bazoluka visa ekobongwana solution pona bato bana ba problème yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha tokobondele longo na mumbu na kolo pe tokomona loboko na Nzambe le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain à Bouddha c'est pour tunité ou avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Jésus de Nazareth ya koko kisama loba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima biso primordiale bato babongola nde mitema rendez-vous monene ya kamba na moko na mbula oya tosanga na poto tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosanga na lokola moko Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Balobi kuna ne masolo ya kati.